Voilà, voilà, fidèle internaute, c'est le plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kin X et à travers votre site EHP Media et EHP Media, l'entreprise de Monsieur Edo Amani. Vraiment, fidèle internaute, vraiment. Je vous remercie tout le monde des beaux-arts, vraiment branché, scotché pour la Rolanda émission Oyo. Merci beaucoup, merci mon frère. Merci TKM, Toko TKM. Boni papa. Merci beaucoup. Marchevêque. Merci beaucoup vraiment dans l'accueil. Tozali quoi. Boni sango ya mouvement. Ouais, c'est un mouvement normal. Donc, monde entier mobimba. Bazo c'est là disque mon quoi acteur principal pour ba qui déjà disque ya bato belé déjà pas mal les alango bien mais acteur principal ndé yango ndé j'ai mikolo bazo c'est là donc peuple congolais bientôt bazo disque du siècle quoi acteur principal et moi extrait boyo vraiment mke tozana ba chouchou bazali wa ba séguin bazali stopira boyo moi extrait mais ils ont danger. Ils ont danger, ils ont danger. Où me les trop à faire acteur principal où me les trop. Ouais, Yesu ta sala so 1 million d'années kuna wani metozela regara. Donc où me la metozela rai. Donc tout ça n'a besoin patient. Acteur principal les scènes ngo. Ouais, acteur principal les scènes nga ba 4-5 ans. Donc ils en aura temps mukie mais ano pena tozo sila na bino. Tozo sila na ndeto lo bagyo ngeno disque yo so simbité archevêque, disque yo so simbité. Le boko ngo na tanje. Oh, tu vois, maman boko ngana linga ngo sute. Maman boko na linga ngo sute te quand na lobaka yango na molekinzela. So molekinzela simbité. Bokata loboko. Est-ce bakata nga loboko? Parce que musu mamba okata maboko ne bakanisa ke pesa bongo te bani to kata pe mutu maboko te. Mais pour mamla ba nga bakata nga ma biso simba molekinzela quoi album aliboso eluka makambo. C'est ilelo. Na esu na molekinzela na tsai defi wana après savoir obeba na bobeba kana ba producteur bobeba na ba producteur administration na bino ndembi soki ndenge nini ezobeba beba kana ba producteur surtout gende pa biso to beba na producteur te total andesko avenir ya maramtozo sala producteur ndetina to beba na jusque na honorable Serge Kayembe esimbité na l'idée la cause mvoma esimbité non pas honorable la cause aloba yango lobby ba beba ninga apoye abengi ya Jackie ya yati elo ba beba ninga yango wana ki bassesse mo na oye ba te la cause rosa blo wana te pas la cause wa master rosa na bassesse bongo te jile ta vie na haute buso be mutu vie na yo eza problème ni jile te mo mta luka ki yeti mo mta luka ki na mama solongo jile ta rosa na niveau luka la coste luka ki na masolo na vitesse ndenge la coste e mo mta lo bongo non ya siko na non ya na marambo wana non pardon lobe tio lo batia lo bakombo wana ngando c'est bête ngando donc ngando na expliquer ngando mais toi non na Serge Kayembe honorable on a likulutu na biso fait na biso puis master JDT ba bandi na e mon niveau JDT honorable Serge Kayembe au moins le problème honorable Serge Zakini ba solo la ki pona d'abord promotion ya Silikoti on a tcharape loboko so Silikoti simbité bokatanga loboko na yo samba kudu voilà tile o maboko na ngeza ba mibimba parce que ba bilo na biso to simba tout le monde musala Silikoti salamaki et puis ba yo solo là ba que non producteur achema ma solo boy je suis le TP achema solo boy to solo là ma solo ndenge ko sala poto bimisa disque mais tu as remarqué le mot banda disque to banda ko sala ju de ta sala d'abord une grande partie album yemoko si le lo ce qui honorable à na studio abaksa rara munga te munga ofale zala te munga ofale za likolo ya ndako o te nzembo te katango mais tant ezokende ju de ta lobi non honorable batu bazo l'album pour nga musala c'est là nga na sala ba luka makam na sala ba examen ba sala banzembe belé na sala ka nde na sala ka ba succès yuzo ka te kata boy sala boy pe ba on ko honorer ba contrat na ba mususse dia ba studio musuto ke lo musuto lo bango me ko sala bien c'est pour honorable vous comprenez il y a toujours master il y a JDT ça c'est brigade pas ça na raison Mama brigade mana yebi na mama kuna te biso to bana yebi comprendre o ngana yebi ga yangwana donc wana bna et même sous disque moulayon le roi marqueur lobaki non na se retirer na ngai pose la bien to tika la ba frère ba ami mais ba sola na bango très bien donc kuna to na problème te mais disque na biso to zalta na producteur na biso or obimisango boye ba ina ba jour à venir to lo ba komba producteur na biso na mvwama ya mvwama te ampi aker ngando
ngando na loba boye moni lisolo banda ngando mpiake na bi lisolo ngake mvwama ngake mvwama mpiake nini déjà le contraire donc piaker mvwama piaker donc ils ont le contraire ils arabes c'est mvwama ngando ya lukuta wana eza la coste ngando bachango ana we ngando pokombo ngando te masolo ne banande nini bachango ni lamba ngando en plus masolo ne banda boye yaka na États-Unis na mutuma mbongo na tanga kombo na États-Unis ça la maison ya production na yi faut pas le même mambo nyos voilà moi siko on to lo bagal lo moko te kombo na te ngando mpiake ambongo te patambongo ba lit siko la personne là un producteur avec non na kisasa yo za produit na nga liboso ngando za produit na nga ya liboso oyo nga na zwaki mais naza na besoin parce que na linga musique ya JDT trop ngap na ensemble ata na zui yo produit na ngai mais à vrai dire nga linga JDT koleka yo wana leki wana produit mta mvwama ba ezanga nango ba msuto kendaka voilà azo wana mvwama la coste ya aso wana ngando iloko bacha ani lamba sini wana voilà donc yelobi pour biso to kena pe kende to sola na batu pe to sola non ato zo moi quelque chose le kana ba émission des alakaka mais nazara pe na artiste nanga préféré ta yo zali travailleur à JDT to zara na mais na sepela na intel boy to mona ngo normal et ça nango normal pe za ba choix na yi j'ai pe producteur lo ba ata yo za produit nanga le bosso mais JDT zali artiste nanga préféré na Congo wana donc na mona mutaleki azarati ah bien ça va na joyeux producteur azokoma moko na kati ya produit na kati ya maison na biso le mais en question ngando aye mbangu na kisasa tellement la personne là boss wana za na États-Unis aye mbangu akiko trouver être moko ya faible ya maison mère nde bazalaki na kombo ya Babi Ndombe yazali botona ndenga mabete na niveau ya maramonde ezokende Babi na koma ndeti na suka na bango te Babi bena mama musique ngo trop ba pe moi vérité netira nga na ba so de so sala rando le meeting te tozana kuta veni monko mais azana kulutu veni monko tozana ye ngawo ya pana campagne te azana bandalungu pana bango na bandala lupango na bango pana pas bango oui si pana bango bino mabana campagne avana pana bango na bandala oui télévision voilà être faible ye Babi na produit Babi Ndombe mam na bango na Babi kuna bayoga na bango kuna aza producteur ya Babi ya maison ya mutu wana mamazo sala awa ayebi yango te so mutu wana za na besoin ya Jackie mais yake retrouver Babi Ndombe ozomona akeke retrouver Babi pe monika na niveau ndenga komi na faiblesse ma solo andimi na ye producteur ye wana nani so mutu ana tini 1 million par exemple ya kuafata 800 200 zo noko yobi kaka te noko ngwashi ndeba ke na ki ngwashi aboma so noko pe na ki faiblesse ma solo nde koma amitiki na ye pe so na zo tuna tuna na te nzoka le boss wana azoyeba kaka no makamba osala na JDT et au Komageno, JDT na poto. Yo za rappel na poto ngando. Nini yo empêché okendo tout trouver frère na yo, ya na yo JDT molopo. O solane mbute tala boye. Rien yo yemba mona kisasa. Omoni maison kingani yo tozoki déjà Babi Ndombe, siko tozo produit. Yeko tabi tozo te na mutu wana boss te nazo produit JDT molo comme ça il va de fort vraiment le roi marquis to sona bengi même la rango ya solo penda seki na bengi na poto vie mais tala makambo ezoleka na kisasa boy ezoleka abi non na ko ndima biloko wana te jamais to kutana na ete to sola na ete yeza roi marquis po mona d'abord faut avoir exercice belé si tout so sola mabe na poto abeta kayute keno akena poto pa komo buka banda kwa batu buki ndako ba pe mbongo te ye na poto sala ma musique mais toyebi keno nganda sola bibembe toyebi yango yana mabete za ko mvoma ke so bimbe mvoma papi ngimbi mwana poto solo ayebisa ingaya mona ka etango ba kombola ka po viena ngana pasa mto kayu babeta ka kayu na bango mvoma babeta ka kayu mvoma ke beta kayu mvoma dans piaka dans mvoma te piaka o comprendre to si ça lisolongo tant usiko le roi marqué mais mutonga lobaki wa pied na mona pe to sola ngona
point akimi azong et comme aka bon so ji d'état zoya ya welsi avec mbangu akepo to akimi ba propose loba eza yango te ji d'état pour produire d'abord to bité faut na ba milliards rebellés mais d'abord faut à la série na makamno zo loba yeza bobi alega ki lobby na canal kin o nga na zu matière nga zo matière ta na zo landa na zo zapper na zo taba massa ba confrère na zu matière ya lobby oji c'est kaka ji d'état yé moko ya chaka kende ko loka yé par rapport à la vitesse à jeune zalaki na masolo la vitesse à jeune ba ndule ni zotambola ndenge masolo ni zotambola na musique ya chaki a sepelaki alulaki système en vitesse à jeune ndakenda ko trouver mais ce qu'on comprend te ya chaki mo ka trouver a sengi a côté la masolo mais a comprendre ki te mbala moko ya chaki changer masolo pona nini kaka po ye abengaki ye na kombo abengaki ye JDT ya chaki alingi la cause abenge ya bana poto bana ngola bana monde entier mais abo ene pe ko sa charger na ye pour so ba sa charger na ye ya jaga ye bien so ba sa charger na ko charger ne pete mais ba masa ne ba saki a cheli na se ya ngazo cheli na se atika a cheli na se zote so ikanda pe le ya ko charger na voilà enfin que j'ai l'état na to azaoutu na tana tamu ke to charger na bisonde to attaquer siko ngando wana parce que banda to bando ta mambo ba net mo na mikili suba lobela on te passer batali ke non ele di mpuku azo linga epesa antilope to léopard apa epesa damage mais tango ya akolia mbala moko ngando azana pouvoir moko te ana musique moko te o convaincre batu ko lega JDT moropo jamais ngo banda awati France ko kanaka te ba propos lobi ari wana na canal kinwana eza ba propos mo bo journaliste wana na journaliste na ye bazara na kuna na ndaku na kuna musique ngando abetaka isuku ana yolo ka yolo wana ka kesuku wana je te dis la vérité yeso ranzemo ya ngando yo kango wapi rien mais biso nzemo na kifa pour rater pipi lo lilo nzembu ka pipi wa mikate otonini wana nzembu silikoti lo kanti pena batu pena lelo o na mokili o mutu mwasi mwa vaineka ko macha kasiki ni va ba voila zelo yo ka shusho ko yemba awa o comparer ce qu'on a ngando alegi l'idée wanzolo appelle l'idée vaineka na ndango kasiki ni va pa est-ce que ça a sens j'ai mal au cœur. On est babilo moko boye soko ozukaka examen o chango na banzembo wana elie banzembo ni pipi eza mikate to banolia kala wana mikate ya pilipili ya masangu to ni nzembo eza banzembo lokwa ba silikoti omuito mutazo ka silikoti so kufela mama oso comprendre maman que maman leki ndem tazo remplacer maman na yo donc ba biso to pesa ba tu éducation maloke wana basi ba imba ngote o bano tsa voix makasi bon ndenge ça ni va pas ils ont sens te biso lelo to zo na makambu oyo to memela ba tu musique batu ba comprendre ngo to memela ba tu musique oyo lelo batu no ba yo kité neti ba couleur de la mort ba nzela to zo na ngo wana na ebite so oyemba nzembo ni ekonkana ba couleur de la mort papa na ngai ya lobi papa we mandima ina shamu tubungu bobo alobaki ngo lobi abi papa we mandima ina sha papa we mbabeta bilo mena ya abi bilo na ye papa we mandima mais oyo komi kindoki papa wemba nde toyebi avant kufa na ba chanteur ba jeune andima ya batalikolo andima moto andima ezaka président Ferre après aza marquis la cosa lo baki ngolobi abilo mene ya abilo na ye papa wemba na miracle tunaye papa wemba na kana bana miketo bana mikolo beto ba mikolo mais papa lo baki lote mais ayo ndima ye avant kufa le seul jeune wemba likolo o bandima ezaka ka Ferre mais na makambo etali banzembo tout ça wemba so nia ça la cosa c'était niasa batomboka bon yemela batomboka bayemba subongo te vitesse commande mususu yemela batomboka ndenge lelo vitesse commande mususu mona bato bayemba mona nde ba miseli ba ozo ba parfum de ba ozo ba be et ba c'est l'erreur bayekola bien pour au professeur des élèves muta loba na professeur ba to loba na osuki parfum ngana professeur na boya ko yema na chouchou de charme nga leki ba leader yemba non yemba nga yemba ba voix yemba je suis le charme yemba bon ça faut le yemba to ena teme ngam ka temba ngapa c'est vrai comment ni tonto solo mama wenge ko cha bangando wana te mna wenge pena o maison mais ko cha bangando te bango bakenda poto na kimukolo
via kenda poto kala donc moni lelo na to ko comprendre lelo marana l'arte tiaza ni lelo te nako moni ba vérité muso eza ko loba te ngana mona ka ebisike bele ayaka ayiko azo ko senga kute lelo pa mutu ngana omona ye na mabele na nga na taliwe oh mazara mfoma lukuta donc moni batika biloba kasi ba sentiment te mutu musu moni ba bien mutu so bato ekolo wala ba limbisa ba benga bato ekolo mo beso ba les 30 ba silikaka mona azuka les 30 makomi mona neta za danger abosani bato bazo ba les 30 musu 30 fois azo de ba mbonga les 30 fois yuzino ka ya mbala moko do futu za kamaye mbonga wande opesa ba bindombe binombo ko zongo te te roi marqué ko zo ba mbongo wana ti wona za ba mbonga miki roi marqué ndenga vivra roi marqué za roi biso to ba prince na si yo mo zo mona neto za a ozo comprendre que o ba prince marqué mba telemia mi se mo ko uta ne so wa ba ya tele mo moni ndira za mutu mo aliaka bien te ndira za na makambo za ba tampon elongi biloko mo ndé biso biloko anto kana ngote biso to ba prince to vanda na royaume mutu avanda na kati ya royaume azanga ke loko te akele la raté est-ce que mon biso to kinana ba orchestre na bango pour orchestre na so vivant lobby clair abi lobo bebeli kaka po abengi ya tabi après toi za collègue na ba beta orchestre a revient par obenga ve grand T petit Tony ve sale loko te po via leki banda awa si na po collègue na ko obligé ta benga ya au moins bilo mususu obligé ta benga ya za collègue na et là ça non mutaza na besoin d'embela na succès JDT molopo parce que le bilo mo ya nango ya banal trop enfantin vraiment bazo pixer pour ça charger na ye batne bazo pixer mona wengi ya ko ça charger na JDT passer na wenga zaki elo moko te mona wenge 4 secret wenge ba ba yango bazali 4 na leki na bango héritier Bill Clinton Ferré JDT Molopwe japonais yango bagenda ko sala les marquis babi pas zaki les marquis mazaki ignorant ay ba mambazo sala te siko leki na bango tout hérité to ignorer te hérité mta konzaka bango tout batika na maison mère wana hérité watanabe siko to make maison mère wana bake les marquis omo mamba sala ki yengando Emelia ba o le reste wana nyonsu bazaki na bango kaka batumuka na maison mère bazam na wenge na te so oche neti JDT Molopwe pour cette olobe la JDT Molopwe pour ça patron na biso aussi banze mu ya sala na les marquis nze monte ko ran les marquis aussi so banze mangando sala plateau zala ka tia ke bilo afukama c'est le seul musicien wenge wa afukama deux fois omoni deux fois et puis ça sans esprit allo barate on a mis l'esprit on a zéro esprit pour yo ba ufuka mission na ba zamba yo mission malo ke yo alo fobo mo na tena fobo tikala na nyongwa banganga omoni si na togo tikala na nyonga yanganga moko wana madame Mustafa Mustafa Castafiore naza mine sur Facebook azana nyonga banganga ba 1000 sipo nini akenda na banda banganga koma 1000 ukombane sikole bazo azana ba nyonga banganga nyoso afuta na nyonga nganga ekokate ukomba yango koma soka net na bumbo zinganga moko komi 1001 esprit zelo yo kaka so koma 2000 esprit ça veut dire koksi 2000 nganga afuta be ba nyongo takena ba nyongo ndambo ki diamfuka sikombolo ba mnambo ni on na rappel au moment nini eza faux na lobi ende konanga bino bela to seka no muke parce que to comme mon musique boko mission yo vandi na musique mo yo chabo mo be soki ani mishiri mantunge achiri botika ba bêtise go bino boko mo na musique et comme ba vandi donc ba bien kutu na bia toko c'est bilo muzoba papa na toko Mike Jackson eza mabe to sala musique pour na sentiment te on lelo ba tunisi ba kanti musique eza ko combiner les voyages, ko combiner les jeans, ko combiner les vitamines et les mabundi. Non. Musique eza ko combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Vous êtes bien pena bilo. Ah, ya bongo. Il faut les qui bon ne fallait zo beta ngote. Ya beta. Abati ala si. Ya fallait za bongo toko te la ta fallait abati za bongo te. Ya ke trop libanda makambo. Et là c'est ayebi yangote azolinga s'adapter na yango. Machunga. Ani mini manchunga. Oh, et ça dans sens té. Blaise créateur quoi ya sur orchestre wana. Pour Blaise créateur azali abenga JDT noko propre. Bafana ndako moko. JDT coacher na musique. Pour eba ine mambo wana te. JDT mta coacher mambo ya musique. Lelo akel bino kende ko appuyer ndeko na ngai ya yolo, c'est yana yolo. Appuyer asala ba succès neza ka Blaise créateur. Mo yango ti Blaise akenda akuya mais parfois azali
te parfait zali dit tala oyebi nga so na bandi koyemba wa tobengi ya oyemba akoyemba ne nanga te mpo nga na yemba bavo ebele ya koyemba bavo celui qui vit le père vit le fils oh mais na ndenge busoba te nga siko nakoyembela na père mais nayebi mpe bato misusu baza libanda ya père omonake nazali betango na ndoyo mobembo tala ndenge nakei koluka la vie mobembo natiki yanga bolingo na pale na beleli yo yo moto mesana kokabolaka bolingo ya bato na beleli yo oyemba boye pokende wapi nanake natake bino mpe natikeli bino mpe tro natake bino siko natake bino tekami okutuzala na okimia natake so oyemba boye pokende wapi nazoyemba boye po lobi nazalanga vérité po beta wapi oh mais nabetaka na le mari dina na ya maria dina plus soir na dina tanga bakoma bafutera pamba dina na ya magia ata na oyemba bato tanga na banda oyemba te wa tanga na bakoma bafutera ngana yema na ba leader na yema na chala mwana mam national na JDT mulo ba sali featuring ba mami balé ngana yemi na kati na bango pe lead ezelo mwa mukete na génération muta ajwa yema ngwa lati mais na ba ye charge masolo charge nini ya masolo na mufuma charge ko senga batu na bitambola tambola nga tambola tinga na prince mo ya solo muto yo lo ba wana bozwa chance ko mona epo azamu bitambola tambola na bisenga mais c'est un fouteur na cha Yago yemananga chouchou de charme moi je suis le professeur des élèves mais toi qui va bika neji de temta tindi kunage ba bite ole masolo ane atindi una banini jile ja tindi wapi tindi na maison mère école ça sous formation so awaye to zala rasu na yé transfert ba bisa transfert non to biso to zala na été ça fait un temps hein v a permis ça ah ya maya lobe mamba jile non batu mususu to bengana e moni to bengana déjà kala mais on est na missionné na ndeko bengana mais sentiment na ye biso to bengana parce que yaki na molimo moko ya mvutima na orchestre molimo moko ya kosenga biso to ba prince to senga batu pamba te ovai nuka bwemba moko etambola bwemba nini te biso to za batu moto vivre déjà na carrière alors beza transfert abeti pana mnisiko yo abeti ekipa munene ouais ekipa munene mais merde ekipa munene batu ba olongwa ba okene bo ekipe mususu obengo ekipa munene na ndenge ni chef de répétition à longwa na équipe nationale yoso mona zakwanya ke longwa na équipe nationale oh mais tout le monde peut nene opé ya faire rigole chef l'orchestre fait rigole à ce côté kuna de gol à côté pe mais so to landi ba président la ba lobo ba misanga na yebina nga yete o akekota kuna o mo teke seke basana ba makamna bango biso mo to yebi yango te biso to yebi ke roi marqué ça longola muto yo tangi wana so ba bengi na maison mais oboy no kende te no kesani tano ndena zamisa maison mais ni aleki ngata yo j'ai fait 15 ans ce JDT Molopo. Moi j'ai fait 12 ans avec JDT Molopo 12 ans belé ba directeur na banga ba orchestre ba ya te kem yaka soko za pa JDT yaka non kuna kwa mvie ne mo me bilo mususu o mona ba lupa musoko okende na bandal partout kingingi partout gombe ba che mbwa mo munene comprendre na porte metango okota bazanga ba bato mbongo akala ici ba kuya mbo esi akufa le mikwa esi akufa donc chez méchant ne tira ba banga ke oh chez méchant mais nzoka mbo akufa depuis 98 ti lelo donc exact mais kezumi ba lebi par rapport à to ben ventilateur tango che courant ton courant kende etibe elali ba leader bo tangana ba koma bongo biso de jamito JDT ne makambu asila raté to bim acteur principal là bien femme la rose de my food moto ba chéri please sans charisme afanda ga bébé là wana ninya moto ba chéri ngo bazaka wapi mo ngo te de la rose my food moto ba chéri afuta lo babongoti yo so mona muta zo milobela makambo yo so mona chile ta telemi alo babenga chéri balela ke kolera ya shakiti mame biso yo tala na kosote na dévoiler secret mo lelo compagnie on a la peine lelo biso to na répéter na casino longindo kala ngana mona muto zo lobanga ndo azo lela papa boss jama tantu azo lela ba botolinga mwasi na ngai ngafuna ko bunda pona mwasi na ngai
ozo comprendre keba biso nde toza boye bango bakanza bango so bamoni vie atelemi bamomi bayaka pa vie ebele ba opesa ye ba mbote bango bakanza nyonso bakomi basi ya vie OK bazo mona nde ye mo mota ba chera za na ngwa ana mota ba chera ye mo lo bango mai futa mota ba chera pa na ndawa libala oso kate na boya kabasi kasi mota ba chera yo boya nde ba produit na nzoto basi balinga bango te po ba misa solo produit olingo komande ti roi opakula okoma pembe vie ça zala déjà bongo yosko obimisa solo produit yango moni ba momi bazo kima bango vie eza ndenge abotamela ben vie atana yeko tala na 5h à la muki 6h apesa nga bonjour natali mbamo ben mais ba miso avant luka ben famille nika makasi na linyuka azuba mafuta mo apakoli abai na split a ozele beta ekota azuba poudre makasi azo pakula biso via sala biloko wana te via ça naturel okobwana pour mutuki balangwa limaganga film na bango basana ekara mulai na makambo nyonso ko bana makambo ya vie bafanda mapona bango ezaka wapi mais boyebisa ya Jackie ke andimaka ke no la costa bengaka ye collègue pour ya linga ya mvua mabenge ya so mvua mape abikete ala collègue ne ba betela muvuma ne mo expliquer ka ezana nenga musique omoni mai foudre moto ba chéri omoni archevêque tous à la normal tous à logique nga banda to ebani na judote molopwe vous comprenez na musala pour eba mutu na musala na ki pire petit ça différent na musala faut comprendre ba caprice à mutu ezaka moi pas mo ou mela ebele bongo non nga te judote bengi même nga petit nanoti même chucha benge petit stopira benge petit ya lobby te ke no malembe nanu na okateza na comportement na été yengando azo fondé ba masolo na emokobo ji leta benga nani petit benga mutu petit rien lipa na besoin to benga vieux to benga petit te boza bige te ke no jeta benge petit ya lobby nde ya Jackie alingi kaka nde ye abenga ye vieux. Mais non, si on a besoin de produits, si on a besoin de collègues, si le producteur si on a besoin de produire le logo, mais il faut y avoir produit, c'est comme ça. Jamais. Moi lobby en si détaille pas yongando yo tele ye mo ya verrier alula zola Serge Kaimba wat siko yo mo lo mamba Serge Kaimba alula ye penso pas vitesse kasi Serge Kaimba ne producteur ala siko to ya pas musicien musicana ya za ndulisa ou musicien artiste te za ndulisa ya beta ndule Ndule ça veut dire manzanza ba ni ye mo déjà ye mo wa ye déjà bien ye déjà j'ai d'état za na ye aza produit aza artiste musicien compositeur mamunyo so ça na besoin ça la maison production non lancez pas appel na ba producteur so ça na maison ça la maison production yaka na mutu au monde na mutu boy en face et c'est que non monsieur Judete monsieur Jackie Tumba Molopwe na za na besoin na produire et loko na yo au senga ndengeni l'artiste azana koloba ça va pona ngai esengi boy to sous-estimer ngando te akozo même 1000 francs na quelque part ba kabele ngo ça la maison na production mais faut y en a ordre ça mam loko la qui classe en botanga te vraiment il y a un ordre ou pas artiste pas mutu musicien et pas artiste non j'ai besoin de ton produit. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça va l'artiste, non, nous allons faire ceci, c'est là, tu partager le pourcentage des alabos. Si moi, la télévision, vous signez un contrat, au lobby, yo bo solo na mutute, bo sala makamuna mutute, nini mutute, po betara pas ouais rabino nyo surtout, vous avez droit à abuser na ba makamo, ba za ba responsable, aza parent, aza na ba na mikolo, ba ça koke na ba bongo, même ngakutu, na mamnanga même na ndau na ngo ya te quelque part au lobby que non, te ka mi boy, non boy ngo. Donc faut y a une norme. Bon, ça va, merci de na suka vraiment na habité message ni ko pesa n'envoie moi à propos de histoire ya ye na ya Jackie ne zo continuer na TV nenge alobeli yon lobby message ni ko pesa na ye comme lobby que histoire o ya fondé za lokuta message ni ko pesa ye parce que ta ba mona te quand même directement ba so mona ya Jackie. Merci beaucoup message nga na pesa ye ngando ezaka ke no ya wapi mpiake ngando ezaka ke no d'abord Jules était Molopwe aza. Tu peux être collègue, mais normal, nous sommes africains, aza camarade na ote. Busa ne ba kebo côté moroté. Susu lobi susu yema sana yo susu moni susu. Ah, bombula nga bientôt ja, bom masa onto lo ba wa. Faut ça olingate, te yipa olingate et ti quand même za masa na e pas olingate. Oh, mendeni net va leader wa miele wa mike baba leki na. Ya za mfua ma olingate ke yo masa na. Se ne peut pas ko fâcher ke yo amvo. Oza masa leader na bango. Se va fâcher mikolo yo. Ba boss ba mise ba leader wa mikolo susko ngane tinga baba masa na nga isaini. Nous disons Niolo. Oh.
Mais oui, ba mission ba mikolo oui bango. C'est nani? Te na kola ba komona bango te ba yebi bango ba leader ya mikolo yo, oya bana mike ba bimi mikolo yo. On va leader neti ba mikolo. Ba bimi mikolo yo. Neti leader Fablo. Ane patron na PCM bote mama sana. Leader Robin. Aza patron na PCM bote mama sana nga. Leader Déplique. Na PCM bote mama sana nga. Leader nani susu. Izipa. Te wana yebete. Azawa. Zipa yebete, Zipa yeme pa wira, no yeba wira. Mamna imamba bongote. Zipa c'était moi là ouais. Il y a musicien. Ya musicien. Tete wante on te. Ah! Tete quand même. Izipa yeme ba foka La biso archevêque. Mais Moussa nae, c'est normal. Mais pourquoi toujours expliquer que tu es biété? Pourquoi le commis ata mutu moko boy aye kaka na orchestre bato alobika amen maman commis musicien pour ninde ngwana Izipa yebete. na biété abetaka wa Yo ba vérité, Izipa yebete. Na yebiete. Moi otolo ba fabricage obi mundi bobi déplique. Na bige na yebi bango pona yoka musique na bango mais kombo ozolo ba wana eza kombo université moko izalaka na yebi te eza kombo mutu. Oh na lembi uluta do yebete na lembi même nzoto. Yebete on a nolo ba ke conseil eza ke yenga bon Ibrator. Bon na yoka yena. Ibrator tout s'appelle bon. Te na quel album? Contre-maître. Na quel album on te na yoka yende na musique ya fabricage mais album nena na juta on yoka. Comme da leader. Comme leader hein. On informer quand même. Merci pour l'information. Yeba déjà. No yo na bige no ngando il faut azala na esprit ya romona. C'est ça message. Ouais message na ngeza li non. Je na besoin c'est la les gens production. On peut ça conseil pas ba producteur. Les ateliers no ba ndemboke ba ngando te. On a besoin ça la maison production. C'est yango OK na mutu oyo soit au préféré au travailler na ye. OK au solo li na ye pour tant que grande personne, un grand garçon, une grande dame. Solo voilà à maison ça pour on a besoin ça là pour contracter ma solo donc contrat au cinéma contrat et ma solo boyo pourcentage non pourcentage. Voilà le grand monsieur la solo rabongo. Au solo pour conclure ma solo au cinéma après il on a dit ça ndenge oloba olobi que oloba makambo boyo eza dis-moi ya contact na yo bana besoin quand même. Tous qui veulent me contacter c'est purement simple 00243 89 79 28 630 089 79 28 630 Rozwanga tonto Kimenga TKM Olobeli ya Congo soit teke na Facebook TKM Kimenga Rozwanga kusoli masolo ndenge ezala kaka donc bana Congo mobimba bana kote ndimeko na personne na woke na bamboto bena Zéro, c'est beau. Merci. Oui, bien là, les enfants, on a la chose la vérité. Ouais. C'est pour le voilà. Tant on a dit que je fais tant ouais. Que demande le peuple demande. Mon le kinzela tant wana. Moi son autre mon na la biso SD wa c'est quoi tu. Parce que c'est rana pe ba machette to tambola. C'est quoi la vitesse wana ya que de matin disque vima. Non non acteur principal les mois temps mon ba mo ba le mais kin tuami na kala mine teso. C'était mon tuami na. Les autres ont kalaté. Baguette magique tuami na. Et on te solo banque. Toi to kutana ce qu'on a fait na tso dans la chaîne de télévision. Dès la monifie, maman est à ma chaîne de télévision, on va mettre ma tête. Ah, mon petit, ça va, tu travailles bien, c'est la musique c'est comme ça. Donc courage. Ça appelle ma soeur, on a fait, et ça l'a n'a demande, bien courage, travailler, tu as un peu à l'aise. On va l'idée robe en main. On va l'ouvrir la mouture, la mouture, bon. Tout ce que demande le peuple demande l'acteur principal, Kalami. Merci beaucoup, Ezaki TKM, vraiment, merci beaucoup, merci. N'a mis tout au clôturé. Ouais, on a clôturé. Il m'a contact, numéro à contact, Banos Bana pour ça, on fait pirate titulaire, chef de répétition, JDT Monopole. Benganga a plus de 143. Il y a un dîner, on a les gars, la poste.
azala toujours mise simple azala toujours ba mise ngam na konza bango kaka ti siko nazo continue kokonza ye parce que ba be akoma kuna tabenga kazonga cheme shambwana sa kufa national kuna te tato linga na yabo ngane na bona ngana wabina na mito ba mise ba premier belé na zui charge musu ya fal ko azana nga déjà donc bango bazana musika donc comme non seulement contacter biso on a plus 243 090 61 99 335 090 61 99 335 je vais contacter directement Zungamo artiste na yo donc j'ai Guito. Merci beaucoup Toshite Nayo. Ouais, je suis le charme. Il est le professeur des élèves. Peut-être seulement si Bingi langa mamaleki de replacer mama na komyo aponga na zangi misho kulingo mwesili balere ikomi ngomboka malere misho siko bato yo sitaki bakombo wana baya atiki mungongo wana yaya ponga na koyema na voix ya mutu na bango wana isiko ye atika voix wana ayema oyo on a envie d'aller voir. Papa Wemba. Papa Wemba yo kango. Ah, leo pakani mawazungu. Hakuna nia chango. Kama we unaenda. Omie wabo ah, what biloko nini ko? Biloko wana vraiment sans blague. Nadia, bazongisiana na wenge pardon. Ba biloko ni wala ko. Bazongisiana na wenge. Na wenge quand même. Na wenge quand même toko ndima. Na wenge quand même toko ndima. Donc akoye bisanga sokolinga kanga te bébé Alix wana na wenge. Bazongisiana na wenge. Poko take. Est-ce qu'il va pas? Pour l'enseigner wana. Wale wangembo mdomo. Est-ce qu'il va pas? Biloko wana ezalaka bien ti. Faut bon sango. Mais basi ba ya. Ah, moi je vais me dire bon na ba ngana. Aba mo wana ni. Mo ngana makasi. Merci de la joie. Moi, je vais plus 243 89 70 29 654 plus 243 70 et 89 70 29 654 on a sur des charmes la Facebook sur le bética sur des charmes à Nemo on a ma voix et puis déjà la pesca moto ingénieur Betel pour ce pilote la pesca moto na Deborah Bufano vrai à Stockholm. Merci beaucoup, merci Tekanto. Bon, merci. Je remercie Joséphine Mengi, la première dame de Paris. Joséphine Mengi, nous sommes à Bopoto, nous sommes bien. Nous sommes à Olga Nzanza, au niveau Europe, nous sommes à donc, on a vraiment eu du moi poto mais na kin boza epelé on peut bozali batunangai ozobosa ba numéro tena pesi so rarement obungi appel checking 089 79 28 630 au sol après Dadi Poiti Seigneur Lova na mikili donc ma solo to za carré na yo moko vraiment merci beaucoup merci beaucoup yo mno leki en plus internet penango total ra mingi site de site na net tout l'internet ya mokili parce que azana besoin à ressortir les sous nino batu babombe na motema donc musano na yango na félicitations merci beaucoup na appréciation na musana yo merci courage bana toi poto merci beaucoup merci Moni ba pilier vraiment merci deux personnes ouais moi deux personnes Esther Nianzo la Suédoise maman na tendresse na Stockholm bambota trop papi ngimbi mwana Suède solo bambota trop Mukonza Bank Sweden Gérard Ntsona donc yoyebi et puis na bosanité Trésor Chimbalanga vieux yoyebi merci beaucoup merci vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission nayebi que il s'allait plaisir à makasi na GK Kabala la principauté pourquoi pas remercier
Kevin Kanza wazana président viso bomoni biso boye c'est grâce à Kevin Kanza en tout cas ngana linga ba cameraman ou bazara poli boye en tout cas Kevin Kanza a pesinga les sous na raisonner makasi petit frère propre Gloire Ngindo na pesio mbote place za na Luanda cameraman moto wagine na rada HPP très poli na moni politesse wana pena eza pepa Kevin Kanza en tout cas merci beaucoup. Et salut Bisso bien Makasi. Quant à moi, je dis bye, à la prochaine. Ciao, merci. Check.